Mbote Bandeko Balandi, Vérité Universelle TV, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Donc là c'est moi, Martin de nos mignons de la presse. Donc merci pour la confiance Nabino. Donc Napé Simbote na maître John, mon boss, donc mon thème et maman Micheline. Et je salue aussi mon cordon Papi le Congo, Nassima Kamira, Osé Mido Énergie, dans les grands caméramans na Benda Kazuma Randes na film. Donc là sans oublier, je salue aussi boss qui ça va bien moi na mukie na bambongo na e Flori moi na mputu kuna na pesi su Mbote sikazali na pesi Mbote na ngana dadi kalanginu. Donc Starboy Aigle ma papu na pesi Mbote sikazali na bandi lelo boza komi tu na yambe bino nani. Donc kana lo bakanga milieu de la presse na kota katina mozino na pona kundela bino ba artiste. Donc artiste ya balo lenge belé lelo na yambe bino artiste Liebo dans les grands Doumer. Il y a un moment vraiment, il y a silence vraiment, donc la combo on a vraiment, mais lelo tout cela nae donc tout découvrir silence on les a là qui nini puis abim ça moi loco moi bah idée on bomba qui. Donc merci beaucoup Bolanda Biso restez toujours connecté branché. Bonjour artiste. Ouais, bonjour Massananga Mignon, en tout cas Kitoko trop. Ouais, artiste Liebo, les grands Doumer vraiment. Tu comprends, était moi, Miko Lebele, Bangonge Belé, silence vraiment. Il y a combo na yo paiement. Mais tout atelier beau, ayo kana rajouter pour nani eza orchestre, eza yemoko, to attendre préparation makambo belé to nene mais kana ko expliquer ba fanatique na yo paiement parce que partout dans le monde. Donc ou éclaircir bango. Merci à toi Massananga Mignon. Ouais, na saluer na boss na Bill Clinton, na famille na Mobimba. Na ba fanatique tout balinga ba samouraï, na ba fanatique tout balinga musique congolais, na ba fanatique tout balinga musala na ngande na salaka ya kobeta batterie quoi. Bon, silence c'est ça na ndenga mabete po biso to reniaka par rapport ndenge to beta ba studio na ndenge to beta ba concert. Yango salaka ke hermo boy combo ezotambola partir ya ba concert wana ndenge to betaka na ndenge to betaka ba album. Bon, silence oyo eza ya mabete. Pour habitant to kombinango to kombina temps ya confinement. Donc balobi musique ko betate église ko zalate activité moko o esala ke 5 sabatu na ndenga mokili na ndenga musique na ndenga vie eza sous-susté. Mais par rapport ya nde ozoloba olobi ke nazo mona na te nazo kanate non nazali nanga nazana parler na vandi pété yo moko monika place ko kutanga. Donc nous avons tout le temps qu'on travailler, qu'on créer des idées, qu'on créer des idéologies. Ah, ndengeni na kobeta par album, ndengeni na beta kiboy. Ndengeni na kobeta album boy. Donc esenga rafona ndenga parler ko créer moi biloko ya sika pour ebimisa biso susu na top. Voilà, merci beaucoup Zaki, artiste Doumer dans Liebo obo yebi, Liebo obo mabo yo kakabilo, yabi ke bo yabi le mususu obo yo kapema beta banini, donc obo découvrir vraiment tout à l'heure. Alors artiste Liebo, toujours mon artiste Doumer ba s'appelle ebele, on la méthode ba bête ba bloc ebele na ba orchestre ba Fabregas na kotanga ba Komo ba Robinho. Donc à l'actualité la méthode o tam sur la ba bazo un peu ko c'est la mo ba base. So na ngambu na yo ni no bonguseli ni zo préparer parce que yo da combo de bima va bomba bima silence wana préparation ni o map ozo préparer na. Bon, merci à trop biso tozo dépendre na ba leader na biso na ba album ndenge to betaka to beta da ba biloko ebele boyoka ki be dendaka saba simbango boyoka ba escalator na minute sko to préparer ki bakala kodia to sali déjà son nango etikala ki to sala clip po ebima na ndenge ki ya batutu bayoka ngo metala sko tukutani na confinement. Donc moi disque bima nanu ezate na minito mais ce qui confinement est sili boyoka babiloko to préparer ki bakalanko dia. Donc ezana ba idéologie ya danger, ezana ba frappe, ezana ba phrase, ba création ya bien on a créé ndenge bana kini boyebi ke chaque album li bo sala ka mo babiloko na ye ba phrase ba partition na ye moko ya sika. Donc pona ko faire comprendre ba fanatique na biso o balinga biso balinganga na ba travail nanga. Donc basé la confinement ici là comme ça ba koyoka kibaka lankodia. Donc générique album ya sika o to sali. OK, merci artiste Doumer Liebo. Alors tonga toyo kanano obezo mo li solo ya carrière na yo. Avant toyo kanano ndingo ko ningisa pe mandongo ndingo mesana ko ningisa. Donc
peut-être na moi sur la carrière on a bana Kinbaïba bana Poto bana Suisse ba me ko découvrir na nous histoire et artiste na bango si a se retrouver na makolo ya Bill Clinton abandi ndenge nini abandi na makolo nani auta wapi abimela pa nani. Bon, merci Massananga Mignon. Carrière n'a trop moulai. Pour parce que vie n'a pas ya liboso ya musique na banda on a na ba église. Nazaki liboso ko beta mbonda na église mo ezaka pa na biso kala. Wana zana petit muke. Na longwe na mbonda car na église wana na komozwa formation ya batterie. Tant na longwe na batterie na église wana. Na yekoli de ma batterie ndambu na kompe ko beta mbonda na longwe wana. Aïnaki na premier orchestre où na beta na vie vient na Pipi de Lion fondé Lusinga na vitrine orchestre à Guenta musique donc ba vient na ba fontango ba kaki musino ba yebi idéologie ba masana ba matata ba yebi idéologie tant on a longwe na Guenta na ki kokende parrain tovena na bandal vient na tovena ba na bandal ba yebi signora Toranaga tant on a longwe parrain tovena na ekoya na Shock Star. Shock Star et orchestre ya Venabiso Ben Mabo que son âme repose en paix na okaka kufaki wa na Venabiso Nzaya azana Potokuna Shock Star na longwe na Shock Star na ekoya mbala moko na Viva la musique na Viva la musique donc nouvelle écriture ya Papa Wemba venanga tosha sali a passant yemtu azwakinga na mouvement na kukuta pe ba Venabiso balambio lambio na Papa Wemba yemoko ndenga zaki na poto boyoka ke bakangiye bon nazalaki wana to betina bango na betaki album Bazonkion l'intervenant na générique ya Bazonkion na intervenant na nzembo ya venanga Sampayo na chanson mo na beta William Ake atikinga tangu na longo wana Papa Wemba ndesko na eko ya pa Bill Clinton donc Bill Clinton ndesko sika na eko vanda sika pena place na yo ko beta ba pesinga bila pesanga chance ko beta album mobimba donc na bandi na kizoba zoba ti lelo. Voilà, merci beaucoup artiste Liebo, merci pour la réponse na yo. Alors ton un peu découvrir na nous parce que tamboli pe na ma orchestre pe mingi ba vu la musique pe bani. Alors un plus n'importe le depuis bandi carrière na yo kotambo na ba orchestre wana musique est foutu yo nini parce que na yo kotambo na ba orchestre ya ba leader rebelle alors ba foutu yo nini ba pe bazo actuellement oza na ye nini azo pesa yo nini azo garantir yo nini. Bon, merci Massananga Mignon. Garantie ya ko garantir ndeti nga na vie premièrement on nzamba zo sala no nga na zo vivre et puis à salinga possibilité à kozala na présent lokola Bill Clinton grand animateur Tengo Kodibende mais richesse wana o yo lobby na orchestre wana tout na tamboli na zui façon ya ko vivre na musique expérience musicale o nene za lokola richesse pa na ngai pour na zui expérience talaka ko beta na ba Shock Star wana za ba grand mouvement et beta ba répertoire à danger ba grand artiste bazalana ya minene o batu boyebi. Tant on a longwana na pas Papa Wemba yo webi déjà. Voilà. École de la musique. Voilà. Donc Papa Wemba na zwa ki moi expérience ya moi ba style ya moi koyeba ndenge nini kokobeta nzembo koyeba ndenge nini kokobeta générique koyeba façon nini ya artiste a vivaka devant ba fanatique na. Ouais, donc alors paix à son âme Papa Wemba. Alors souvenir ni mala musika on va tout décoller souvenir musika na Papa Wemba. Souvenir ya bien atika na Papa Wemba azalaki papa moko alingaki bana fort alingaki pe musala na ye alingaki pe ngai nazwa chance wana ya ko beta pour participer na album lokola orchestre lokola Viva la musique eza black te batikela yo pe lié bo beti générique ou beti pe chanson na Viva la musique école de formation des chants de guerre ngasko chance wana nazwa yango lelo ezo salanga ke nakoma kobeta boye Bill Clinton nazwanga na valeur artiste ebele pe o bazala na Congo na mokili bazwanga pe na valeur donc chance wana o Papa Wemba pesanga yango etikala lokola
bon souvenir na ngai pour les orchestres ya ba jeté donc ce ko beti kuna donc faut yeba moi notion so za na notion musicalité ba reformer yo bien sûr ko développer mais yo me repé place outil faut za la peine na moi idée na notion ya ko sala makambo wana o bazo senga yo o sala na minute wana et puis album wana to beta wana ndiai vena nga JP qui témoin ba Pino Sebide da ba Olivier baza ba témoin ba ingénieur bazala jour wana ba mona pe ba tikeli nga batterie robeta ni générique ba elongwe chant ba elongwe William ba elongwe donc garantie na souvenir ya bien on a tikala na on a vivre la musique na vie nanga eza eloko wana on a sala po art etikala kalibela malgré mutu kokoko kufa mais art etikali na bato bayokaka musique bayokaka ba musique papa wemba ba album na ye soko bozui album wana somo bazonkion donc on a pena ki liebo a participer ki na générique chanson telle donc soko botangi na ba pochette ya ba CD ndenge za ba komaka donc on artiste na bino kombo ezana bulu eza TikTok. Ok, merci beaucoup Bandeko Balandi. Wana exactement artiste lié vraiment évoluer au moins na orchestre et belé mais na mita oyo asa ko se trouver na makolo ya Bill Clinton asa président na encadré. Alors artiste to lingina nous peut obeta mo eloko mo boya na villa na musique na papa wemba obeta mo eloko mo boya nanu pour se pena ko zongisa nanu batu nanu baye bake alo baye pambate azaki mamutu ya boîte. Donc l'orchestre papa wemba donc quand on moko nyata mo eloko mo pour na CPC maître Joy Motema maman Micheline. Bon merci loko la guitare rythmique ezate mais to beta kaka batterie na percussion po batu ba comprendre style wana bazonkion eza donc moponzo fragile. Eza musique hip hop rock mélangé na folklore africain. Ouais, merci to meka moi eloko mo comme ça bo. Ok, merci beaucoup. Suivez-nous. Voilà, artiste, tous on a combien de sortes de batterie, donc on se décortiquer. Bon, tous on a 3 sortes de batterie. Tous on a la première sorte batterie standard, acoustique. Tous on a la deuxième sorte batterie électrique. Batterie électrique où ils sont constituée par des pads. Première batterie standard, ils ont batterie où ils sont constituée na ba tom, na ba cymbale. Ba feuille wana to beta oui, ça rendait la musique. Deuxième batterie, tout ça, une batterie électrique. Batterie électrique, ils ont batterie oyo, ils ont constitué na ba pad. Ba pad wana donc, sur les bêta nango ba micro, ils ont na mémoire. Vous pouvez utiliser ba son nango à partir de la mémoire nango. Troisième batterie, tu as une batterie sourde. Batterie sourde, ça veut dire ba batterie où ils ont la drum to créer na ba caoutchouc. To créer on a ba caoutchouc. Donc on a go beta tant musu to za 3 mètres na yo. Okoyo kate.
wana tobenga yango ba batterie sourde yango esalaka okosala ba exercice na ndenge pad tobenga yango ba pad okosala ba exercice na ndenge pale ale ntango olongwe na ba exercice wana na ndenge pad alwe nango siko na batterie oyo yango eza 3 sortes ya batterie peut-être bato mosusu bayeba te ba batterie mosusu eza ndeti batterie électrique ezalaka na ba genre nango ya banzembo oyo tobetelaka yango ndeti na kokotanga bandeko na biso babetaka musique badécalé batterie électrique eza mpona ba spectacle différence nango yango wana différence nango ezalaka bongo batterie électrique do ezalaka mingi mpona ba spectacle bazaliaki awa pembeni nanga moni ndenge gato bando oyemba siko ba chorégraphie oyo esalamaka wana nde mpe maïken asalaka bautilisaka mingi ba batterie électrique ba batterie siko standard acoustique yango nde oyo tobetelaka donc oyo ndenge eza boye jamais gato akokobetela dromo donc eza na ba style nango okobetela banzembo mais neti bawenge bango bakobetela jamais batterie électrique po eza ya genre musique wana te donc oyo nde siko tosalelaka ba batterie oyo tobetelaka standard c'est-à-dire que bino bosala na orchestre tout bino bosalelaka batterie oyo tosalelaka batterie standard oyo mais eza na banzembo mosusu mpe na ba spectacle nde bolinga bosala nde bokosala bokozwa mpe botie batterie électrique botie na batterie standard batterie normale oyo ekokobeta normal mona drummer mosusu azobeta batterie standard drummer mosusu azobeta batterie électrique de électrique wana eza mpona bachorégraphie donc nde tobetaka ba5 banini ekotaka partie ya batterie électrique mpona baspectacle nayebi te so bato bozocomprendre nga bien batterie sourde nde yango na tolobi eza pad donc badrum oyo tosalaka badrum na biso donc tokoloba drum naturel quoi ozwi mwa caoutchouc osangisi na libaya obeti mwa basete mopanzi osala mwa ba exercice c'est ça la batterie sourde donc 3 sortes de batterie toza nango yango wana batterie acoustique standard et constituée par des cymbales et des tomes cymbales eza tom so eza oyo nde tolobi électrique nde tolobi eza na bapad wana eza réutilisé par mémoire moko boye mémoire ezaka na mémoire nango yango bautilisaka mpona ezwa ebimisaka bason ndenge bato balingaka kobetela na façon na bango balingi babetela batterie acoustique nde tolobi moni ndenge papa wemba abetaki acoustique nde na poto omonaki mwa drum batielaki ye wana nde babenga yango babatterie acoustique donc eza mpena babatterie moko bautiliza yango na basale moko mwa acoustique quoi nde toyeloba batterie sourde nde eza batterie oyo tosalaka na bapad wana bacaoutchouc mélange na libaya yango nde tobetelaka peut-être babattere ebele bacomprendraka te sens ya babatterie toza nango 3 sortes yango wana mais eza court mobimba po mosusu bayebi na bango te bon bato ebele bazobeta biloko bazoyeba eloko azosalela te ndeti chauffeur ozokumba car mais eloko oyo esalaka ke pine tiaka boye ozoyeba yango nzoka nde komona yango eza volant yango mpe ndenge moko na biso na batterie. Merci, on est allé vraiment artiste lié pour les grands domaines, bien que les grands domaines parce que moi j'ai décortiqué mon monde, dans domaine, mais vraiment, on a placé moi court, cosmo moto, donc décortiqué vraiment drum vraiment. Merci beaucoup artiste et maintenant en tout cas plutôt parce que et loco vraiment est-ce qu'il y a mouvement. Bon, et loco mais mouvement bani, mais on y a tamato kama pour rappeler battu les sous. Bon. Et loco mouvement ndenge zana tokobeta mwa reggae po bato balobaka biso toza ba musicien typicaire nayebi te soki bayebaka mo typique wana soki elobaka nini po biso musique na biso eza typique te eza musique de recherche pas mundele ndenge biso tomonaka musique ya mundele nde babetaka ba funk eza recherche po na biso ndenge pe biso musique na biso eza recherche pas mundele. Pour bakoloba oh bino boza ba typicaire non typique eza simple donc c'est que biso tout ça la musique simple pour ya bango eza recherche pa na biso ya biso pe pa na bango eza recherche na ebite so to kobeta ta eloko mo ya muke ata manianga ponga pe na meka pe mo mbunda muke
na yokola pe moi muke moi bon pas problème ça dit lokola tourbeta ka drum tourbeta drum mais non linga pas ndingo lobi to beta pas bill to beta ta moi style moi muke to beta ta reggae pour bato ba comprendre que OK, restez toujours branché scotché bolanda biso. tous les gars action. Merci beaucoup, Anezaki, artiste lié, bodo, bino mo découvrir ba talent, bino mo découvrir be madame makambo ya dégâts. Donc minga on le bakuti pas de polémique, donc nga polémique, tenga la kota kana na boîte pona yoka pona pesa message. Donc je salue donc Papi le Congo mon cordon, sika ba mbote belé na pesi mbote na nga sous na Shadow Chris. Donc Touré Bamba Jogo na pesi mbote na Beda Cherik Mandala babi bangonde ba sala ka minute de la poste d'Azala. Donc makambo ezali artiste lié bo. Napena mutemo fona tuna yo balobaka ba stigmatiser na biso pe ba limiter na ba style. Est-ce que yo penza bomba style américain ba style moko boye ba mboka moko ya libanda? Est-ce que yo pour meka o beta ngo pe po c'est là ba on ndenge na ba on ligne ba kendelaka
Bon ouais, bah style eza ebele ndeti ba américain ba betara mingi musique na bango na yebi balinga mingi ezaka ba hip hop na rock. Musique rock. Sur beaucoup linga pe na robeta mo musique rock muke. Bien to ko ke pe na ndenga ba ntiye. Bien to ko beta pe salsa po ba style ezebele. Ba style ezebele ba blue bossa ba techno ezali donc ba style ezebele ba ragamuffin ba valte donc ba style ezebele donc so na bandolo ba donc ba style eza ebele po ebele obeta kango pe eza ebele o mboka na mboka eza na musique nango yo obeta kango pe ouais na beta kango ata na robeta ngo ndeti bango ba beta ngo te po photocopie original jamais goza la photocopie mais au moment la photocopie yango et correspondre pendeti na original po na rosala bango ndenge basala raté mo mona ke na sali musique wana yo kipeke o musique rock ndeti nazana masala nga to travailler na trop Elvis Lema to zakana et trop doye pena na makambo na nga partout ndenge na kindara ba rap pa Bill Clinton ndenge to zakana ba studio to zakana e ba masala nga ba kululukeni ba masala nga ba papine vunda donc to zakana bango donc to travailler na bango presque ba style moi ebele. Maintenant, Rolinga, tout qui est un style, la main qui donne. Et ça, les mains. Oh, on peut s'en bien pour nous comprendre. Na komi ko bang ezara style ni. Ezara style à bantiller. Amérique latine. Bon, senti que toke na bino na moi. Si l'Amérique latine donc toke na ba rock. Musique rock, toke na funk, toke na blues, toke beta wa rythme et tout. Voilà, artiste, napena mutuna moko ya rotuna, eza très intéressant. Na bande kope ba Hollande biso ba zape et ya no pa na yo. Na mba ligne zo kende. Na yo ki force à frappe na yo. Mais rappeler nga ezong sa pa mutu moko. De zong sanga pa mutu moko paiement donc mutu na mo na banzi pe donc oyebi pe. Moutango be osemindo est-ce que comme da place ngo déjà de c'est bon de la machine donc vous frapper na éviter frappe na yo wana et rappeler nga do mettre en place mususu. Bon merci à Thomas Sananga Mignon ba wana baza ba ene na biso baza ba vie na biso ba papi kakol je sali à passant le roi ba vie na nga ba Seguin Mignon Maniata ba vie na biso le roi ba Titina bazebele tozana ba Jimmy Bosekota tozana ba vena biso ba Bakouk nazana ba massa lokola ba Elvril donc ba batteur bazebele ba wana baza ba ene na biso jamais tokoni ye bango po bango ba bandaki liboso na biso en tout cas respect pour na vie na nga papi kakol respect pour na vie na nga Seguin Mignon Maniata obebi ke na kini tosikala kana bango de pour na ba ene na biso ba liboso ba mususu bakenda kenda ba poto ba ve na biso ba Titina ba ve na biso ba Richasha ba ve na biso ba Juduse Luvengoka ba ve na biso ba Simolo ba ve na biso lokola ba Maradona ba ve na biso lokola ba champion ba beta na ba quartier latin donc ba batteur bazebele o na opesa bango ba respect na ba alignement o batikela biso baleki na bango toye to landa nzela na me to bakisa pena ba idée na biso mais na bosanité eza na débatteur o bapesa biso lelo chance ya kobeta ba seben dans lokola ba soukous po biso to na musique soukous musique na biso ezalaka mo tak tak ko batu o bapesa biso sens donc ba terre idéologie des affaires na biso Pacho Star na vie na biso Dormer Azaiko vie na nganani ba père na biso na ba rukulete nani Mary Jo en tout cas vie na biso Mary Jo azana vie donc je sali à passant lever Mary Jo papa Mary Jo Kokobar Mary Jo ba vie wana ba pesa biso ligne ya lelo ko beta seben po babande ko kende voyage mona Zaiko babande voyager na train siko les deux batteurs wana na tangi vena biso Mary Jo na Pacho Star siko bazoyoka soukous
ya train ndenge salaka bataka tokpa tukpa taka tokpa tukpa taka tukpa ndenge train kendaka siko bango bavandi bakoma sala étude basala étude rythmique po babimisa sukusu wana bavandi mbala mo bakoma raisonner ni très au sala boy donc et ça fait rythme seben mbala mo ekomi oyo biso tout tokoma kokobeta lelo donc na ba orchestre tout ça na Congo surtout betaka sebe de yebake bazue wana ba auteur compositeur ya idéologie wana donc zaiko eza na ba orchestre tout ya Congo. Merci artiste. Alors ce que tu peux te jouer drummer ya Fabrikas te jouer drummer ya Robinho o ya beta chana nubwe ozemi do yango wana ozemi drummer ya Fabrikas beta Yamado bazi yope na katikati bachi wana bo banda ko beta donc entre nous bon entre il y a polémique entre nous bon nanango ma akole kapé muninga parce qu'il y a toujours première deuxième troisième so entre nous akole kapé muninga bon na ndenge ya mabete baza ba collègue na ngai tout ça na bango musala moko mais ndenge so ya travail ko ndenge so ya travail pour na classe mona maïla za les premières za les deuxième masala so entre nous ko na yo mutabwanya na ndenge na yo sko tebeke na grand batteur bon ngamoko na koki komi se vanté mais na lobi nini baza ba collègue oyo to sala na bango musala moko ponga pe na za lokwa ene na bango po biso tant to bando beta album kizoba bango bazalaka te bazalaka wapi tant to ye ko beta ba générique lokola ba matisa pression bango bazalaka te tant to ye ko beta lokwa ba mudinda ba palpitation totale donc ngana binisa Congo na ndenge ya polémique te pour bango ba beta na bango binisa Congo liboso na bango avant bango pe ba beta bien na ndenge na bango nga pe na beta bien na ndenge na nga wana est-ce que ça ngai te komi ma est-ce que yo l'équipe bango parce que yo binisa yo beta pour to yebi na lobi na sens te ke na l'équipe bango te o l'équipe no bango bango mongo so ba fandi ba yebi ke liebo wana chef d'orchestre l'équipe bango yango ba ke o l'équipe bango pourquoi parce que o beta kombo yebani o binisa biso avant bon yana bagana no bike o l'équipe bango bon c'est trop dire pour mutu na mutu azana ba fanatique na yendenga sepelaka na mutu na yendenga bo fanatique na ba fanatique na bona o est-ce kokani ndé kombo liyebo na ya bango ngesi ngada na kombo na bango na zuka ba nzema ba jinga miki ba beta wana na chiwa na siko na comparer bon na rolo ba ke biso tout beta na biso me mutu na mutu azana capacité na ye na niveau na ye wana est-ce que ça te ke ngamu na kokolo bango wana eza ba fanatique na batu bayo karabiso ndenge to betaka par rapport ya ba œuvre mais oza ene na bango mais naza ene na bango wana pe o l'équipe bango wana yoko moke ndenge mususu wana bango mo na banda kunde ba otala émission mignon bami lobela ponga na kolo bateke na l'équipe bango mais bango mo babiki liebo wana abeta ba manyoko mapondu abeti ba bloko bongo vraiment ya ose mindu ta ba bloko bongo binisa biso pema na beta ba Fukushima moto abomba miale to biloko bongo bamba zalaki wana soto na ba edenda kasaba simbango donc donazoki na ebité na ba biloko musu na beta ekoma kokimanga eleki ebele yana l'équipe bango merci cher fidèle téléspectateur bandeko balandi ya Vérité Universelle TV na pesi bino merci donc na pesi mbote na ngai na mon boss maître John motema mama Micheline na pesi mbote belé mère tala mwana yeyot donc musali osala kitoko le manana artiste liyebo pema donc makambo eza charge neza ya yawa donc to tikele pema tampi mako do abeta to tikele matampi mako abimisa biloko alon kati oza no kati na ye mako to abeta nenyo sote parce que eza pema ebele makasi donc là to komuko chuter moi muke artiste mama lobano ya suka eza nini na bato bala na biso na Suisse na Paris na Londres na États-Unis na Afrique na précisément aussi na République démocratique du combat na Brazza ba fan o balingaka yo malobano ezani bon merci à trop na sepeli à trop suka ezalaka so moto akofi mais o ezande maloba poto kabwana po émission esili yango fona loba mais suka wane komi seke toza susute yango komi suka ndeti na biso mais merci na ba fanatique tout ba
balingaka ngai Liebo en tant que batteur na bango o balingaka orchestre na travaillaka balingaka Bill Clinton balingaka boulot nanga en tout cas Liebo azali pour na peut-être kozwa ngai plus 243 mon numéro 89 62 89 796 89 62 89 796 mais pour na ndenge ezalaka po toza batu tozaka na batu a place oyo kutanga toza na Kasavubu toza na yongo numéro 1 pa venanga Tata Congo ye mutapesanga mo espace on asalaka moi ba travail na ngande na osala boye ndenge poye to fandi boye ba yambi biso donc eza yongo numéro 1 na bosanité kopesa vie na nga fait de mbote na bosanité kopesa Kelimbe Nzambote na bosanité kopesa bana kipwanza mbote o balingaka ngai tozaka na bango tout autour chaque jour bana bayaka gambela na bosanité kopesa venanga dandi makondolo mbote na Paris na bosanité na États-Unis Shukura Moke na bosanité Steve Nzolantima na États-Unis na bosanité Héritier Bosaka na Londres na bosanité batu baza ebele donc Daniel Mulumba batu baza ebele donc ba fanatiko balinganga na bosanité madame nanga tozakane na ndaku Adja Fofana Makanera na bosanité bébé nanga Nera na bosanité ba guerrier na Katanga na bosanité Pichubengo vie na ngai mwana ya Paris na bosanité lisusu te batu baza ebele donc tellement batu baleki ebele moyen rotanga ba kombo na nyonso ezate mais na pesi bino kaka na pesi bino kaka en tout cas ba grand ba mbote belé donc bo continuer kokota na site na biso oyo vérité universelle so bolingi bozwa biso vérité universelle Place TV boss na biso maître John Motema ya maman Micheline na Suisse place bozali en tout cas artiste na bino yeyo Liebo en tout cas na sepeli fort en tout cas ba grand salam. Ok, merci Bandeko Balkan le bakaminyo de la presse donc quand il s'est rabino que mutaleki ngazate on a les boka et aux até za mopandi ngani minyo de la presse na kanyi sur l'internet yo nan et ato sokolo ila mbola to aso internet et wa propriété donc minyo de presse yo na sabino que na kendande ko kundu na kota tina boîte tina sepi ma pona kundu ila no mabatu pema donc marambo ezali take nga minyo de la presse mutaleki na internet azate donc moi nango ya te mana kimise be na internet bele ba kima bele ba côté bele ba zongela bilanga donc makambo charge ezali na pesi bino tumbote le entend kombote mais bezo mbote be na siki artiste Liebo vraiment caméra kaka yena osé donc abimisa pe mo énergie ça nango donc parce que boyoka ekala artiste ngana to soki lelo mais na la prochaine to yamba mais attend ba répétition na kozala wana pour assister aussi donc ba bonne chance à tout ça depuis kala déjà mais vous savez qui est toujours malade merci ok c'est bon. Nodile lonzo kayo bosana maye yo bosana pati divers to sinyaki nayo liso ya cardinal chona na tedame ya lingoro na miswa mama zambe ba fidèle ba témoin to la panaka nayo mere yo kola papa na mama balingana ka solo Kimboli Liebo. Les jours na monaki yo maman Claudie le lozokae. Tu m'as laissé une fille, tu méritais kotala. Qui t'en connaît pongela lokola wona la famille. Claudie le lozokae. L'amour est on déclame qui donne des celles qui domine. Elle est trop possessive, moi j'en ai marre. À chaque fois qu'elle me vient toujours de son nuit. Pour elle me manipuler parce que je n'ai rien. On est quoi comme les bandas. Natoni Obama. Nakweli follow ya mabanga. Dis-moi qui donne des celles qui domine. Elle est trop possessive, moi j'en ai marre. Parce que chaque fois qu'elle me dit toujours de donner, elle fait
parce que je n'ai rien. Oh, 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 oh. Merci.